Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Nasfor TV, Nasfor TV. Merci Mingi Bandego Balandi à www.nasfortv.com car toujours des Fiston Chimanga Eb Sarabino. Fiston Chimanga tonton chéri, toujours dans magie, hein. La Sarabé fort car problème au CP là quoi. Veut dire venanga DJ Kunga na Suisse yo yebi quoi. Donc on veut dire Fiston Chimanga na cours de grand nasfortv.com et à Boizalate quoi. Sans oublier boss nanga bébé nourrissant, hein, Katoto, tandis à la Fiston Chimanga lelo. Alukeli bino oyo ya bino obolinga makasi mais ça la moi ton moro boye bomona arrêté bomi tuna ka kenda wapi ali moi il paraît qu'à voyager kenda mais fiston chima ça libe fort alukeli bino obomona na plateau na biso ya Nasfor TV. Nasfor TV, Nasfor TV. Bonjour Anya Star. Bonjour. Anya Star mingi moi lingala po ba bali bana mboka na Canada na Suisse na Londres partout mingi papi original na mère nanga maman Hélène na Canada na Toronto. Avec peu kolandela maman na biso isali bambule belé anya na biso kenda wapi aya nazali nazananga uzana yo santé kitoko skandi to mona calme tokoyeba Anya Star bana otika kobina okoma nani to pe okoma kosala nini po ba balingaka ba fan oyo sepelisa nde ba bifiso chimanga meka pe kotuna ya biso ba question epa ya anya na biso ala mwana mokele lelo to mona kesusu te anya ozosala nini na minute oyo na minute on a salle école de danse. Ok. Anya danse. Ok. On a encadré ma fille mususu bazana eloko kosala te et puis ba fille mususu balinga kobina mais ba yeba ndenge nini place ya kokende koyekola te place ndenge nini ba kosalela métier yango te. Misusu penza ba parents na bango balinga te bakende kobina na ba orchestre. Ok. Yango moni na salle école de danse. On a permettre ba fille wana ba se retrouver ba donc ba sala loko ba. Ok, merci. Bon, moni muninga oye ayekolaka et pas papa wemba et pas papa chéri. Moi mon kepe pas les rois de la forêt. Aboya gardant toi qui n'est nango melinga transmettre pas ya baninga bana basi. Oye bako yengaka peut le pe se retrouver, hein? C'est nanga yo yebi quoi. Mimi chike va venir mi check et c'est comme ça na bani ko sepeli. Anya Star, ce qu'on école on me un peu expliquer. Faut moi na ya mi komisa quand ils en école nyonso. Oui, moi na ya mi komisi ba fiche za wana to relaxer ndenge nini a procéder la kati ya école ba mutu aza wana bureau ezali ba relaxer ndenge nini mosala nini kosala ba danse nini oyo oza nango bezoyeba donc ba relaxer nyonso tout. Ce qu'on me un peu expliquer ba danse on eza ba danse ni to yeba non. Eza ba danse nyonso tout tozosala contemporaine ballet moderne et puis donc na lobaka ba danse nyonso tout. So ados nous na izaka papa ngo bina to mususu moko s'inspirant nango to bakisa ba impulsion aux autres transmettre na baninga basi eza ndenge na bina et puis na ndenge mayele oyo ya danse nga nazwa nayebi ke danseuse il faut pas kaka kokangama na eloko moko na culture moko bien na danse kaka moko te donc il pose à la professionnelle il faut obina ba danse nyonso tu ya bamboka nyonso tu donc po ye bango il faut koluka mwa ko mélanger ozo travailler pe na bato mususu ndenge biso to banda kosala marige tozalaki na ba orchestre omona ata mususu ozobima okende koluka oyiba ba mayele ya bato mususu ntango ozoya na kati ya mouvement na bino ozobina ba couleur mususu oyo baninga bazosala te omoni. Ok, c'est ça. Ce que ndenge Anya Star a créé école de danse en azo envisager que soit quelque part toi qui ne peut ibati libana mboka non c'est moi ezaka ba fille à Kinshasa mata ba fille à Brazzaville ba fille à Gabon tout le monde n'a pas typé moi poto et moi non je veux faire un tour chez Tantine Tania pour Anya plutôt pour aller danser est-ce que vous visez comme un international toi est-ce qu'on a Kinshasa. Oui, nazo visé comme international, nazo visé que un jour au pays code de danse au Anya danse ça n'appelle tamso na bamboka mususu na matadi pointe et cause à la ka atena Kinshasa les ans ba film mususu bazana ba matadi na bagoma donc so longola bango kuna ba yakati kin ko ekolo moni ke osala ezana mwana ba difficulté mais so ki nzamba tie loboko eke liboso makoki pepe sami ya bien to ko ekosala pe na matadi to ko sala pe na ba mwanda bamboka mususu mais ça nyonso wana ezakaka Anya danse. Est-ce que bozo préparer to moi sorti mo déjà si tozo préparer pour nango tozo viser pe ba biloko wana nyonso tozo viser ba festival tozo viser ba manifestation ya minene makambo belebele makambo bele kaka ndenge ezalaka oyo esengi ke bafi babina oyo esengi ke
bafi basala mwa eloko na bango mpo epesa couleur ya bien tozovise yango nyonso tu. Aya star po toyebi ke série na bino bozalaki ebele mosusu bakota bamabala misusu bango bakotelengana yo mpena ovandi ozi mpena initiation nake non osala école de danse na yo toyeba qui est derrière Anya eza bafarce ya bato moko boto kaka mwa moke oyo Anya anakobundabunda na ye nde lelo asorganize asali mo eloko ne mpe lelo mpe tozolobelaka yango. Qui est derrière moi ezaka nzambe Vraiment nzambe epuis na expérience oyo naza nango na mosala ya danse epuis oyo balakisanga na bisika oyo naleka oyo nazwa na bagroupe oyo naleka epuis na bato ya mitema malamu balobi te yo moko ozala ta mosusu ondo okende olandela mikanda okende olandela boye te ozala wana mpe pembeni nao mpona kosunga yo mpona koluka kaka koavance eloko ekende liboso epuis koyede bafille ndenge tozoluka koyede bango. Naza na manager Papa Griff aza wana naza mpe na maître chorégraphe oyo ye moto apesaka bachorégraphie epuis toza na bureau mobimba vraiment mpona encadrement vraiment eza bien même toza na baconseillère bazali wana toza na bureau toza na donc vraiment toza na secrétariat ezali papa na biso bomonaki ekala mingi te ye moto alandelaka makambo ya bafille ti na bandako na bango ye moto alandelaka. Bon Anya Star to marqué moi une petite pause comme ça to région de ba festika baza tout à moi ba danse on est baza ko exhiber ba pas de danse comme ça to rezonga to meka pe ko suis Nas4 TV Nas4 TV Tokangani Nas4 TV Nas4 TV parce que moi bana baza ko exhiber ba pas de danse mais ça va vraiment pour nanga fiston Chimbanga na site na biso Nas4 TV vraiment ba encouragement belé to pesio maintenant je sais pas moi message moko clésali pour mon ezotala rabiso ba maman bazali ba Mimi Chikeva ba Nicki Minaj ba Mikalume ba boss na bazali ba net boss quoi nani tête dans les grands pétroliers na Braza Armand Balou le vrai Brazzavillois et puis sans oublier mot que le vient Sébastien Kungwati Azawana c'était moi message au lancer ba yebayo ba me pe ko moi bon na masolango quand des ayo yebi nasengeka basoutien na bango vraiment basoutenir école de danse Anya Danse na kati de surtout mingi na ministère na biso ya culture et art vraiment mpona école de danse ekende liboso epuis tozo encadre bafille balongo na banzela ya kindumba balongo na banzela ebele bafille mosusu bafacilité mosusu oyo mibali bazozela bango eza na ndenge ta mosusu na pasi na badifficulté baza nango basituation ya bavie bazomene omona bafille wana aza ndumba ta mosusu aza ndumba te oyebi situation oyo aza nango na kati ya motema po ase retrouve na nzela wana. Donc eloko o école de danse ezo permettre bango ba se retrouver eko permettre bango un jour pe bazala na métier bazala na mosala oyo ekoki kosunga alia nango afuta ndako pourquoi pas asunga mwana na ye ou bien bana ou bien famille mais na nzela ya propre na nzela ya bien sans que azala vendu ou bien sans que asemilia asisa dignité na ye mpona biloko mokili c'est ça. Bayo nasengi soutien na bato nyonso tu oyo balingaka ngai epuis na bato nyonso tu vraiment oyo basepeli na idée oyo ya école de danse mpona encadrement ya bafille même ya bagarçon basoutenir ngai siège na biso eza na Oshwe 46 chez Philo Sambia na EKM Oshwe 46 na direction ya Kasavu. La direction à Kasavu. Numéro à téléphone, il y a manager, puis il y a bureau, ezali 081 90 70 290. 081 90 70 290. Numéro monsieur ezali 081 49 37 811. 081 49
37 811 wana eza numéro ya bureau donc soki babengi na banuméro wana nyonso tu mibale bakozwa bureau ya code de danse anya danse. Ok, merci. Na banza bongo message eleki. Vraiment car ndenge lobby, veut dire yo moko les grands pétroliers, veut dire tête tendai les boss, y Afrique centrale. Wa les quoi ça quoi. Mutema ya Rachel Fouta. Alobi tana Anya Star alobi boyo qui et quand moi fiston chimanga tonton chéri car ndeza la zalaka, na toujours veut dire non, le banana mingi te veut dire bo buna nango. Bo senti micro ah ba professionnel bazali. Donc ah bena émission 4 caméras veut dire quoi na filmer mais filmer té. Ba mote bele na bayebanga oyo basunga fiston chimanga premièrement à mon pasteur Moïse Mbiye wana papa motema ba mote bele pasteur miracle ba mote bele toujours na bosse bongo te ma famille la famille Kalala boss nanga veut dire les baoba na bakisu les baoba do ba kombo ekoyaka se ko po so bon money veut dire bolela quoi veut dire baby face les nourrissants ba mote bele sans oublier Sydney veut dire olemi mabanga okolema mabanga et pas fiston chimanga. Diamant Sydney Nzeza, Motebele, cameraman à Boga, Junior Cox. Comment ça en était mingi www.nasfortv.com. Ozana boutique d'habillement, ozana flat hotel nayo, ozana nini, olingi tout ça la promotion, toza wana équipement à makasi. Tout ça la promotion est bien, vous jamais dessus quoi. Ba numéro sur wana, bo benga et puis toi peine à Facebook na biso, Nasfort TV, toi peine à YouTube, tout ezali. Car côté TV Zoya veut dire ah on est vie ezali fisto chimanga abala ko sambria ah on est vie ezao wapi d'ici là bye ciao là bye.